nayebi ke bozalaki komitu na eleki batan ebele koma tozomona famille de Jésus te ngai ndeko na bino nazalaki musika te nazalaki pembeni mais raison ezali simple na uta kokufala mama oyo abota ngai mama Pauline Kalu oto mesane kobenga mamu tozopesa merci ebele na bandeko nyonso oyo na moment oyo très difficile ba accompagner biso notamment na bakonzi ya Koba Plus télévision oyo ezali chaîne na biso munene na kati ya YouTube oyo depuis États-Unis batindela biso enveloppe ya libende penza oyo sunga biso na tanwana pe tozopesa merci na ba petite sœur na biso lokola Babette na mboka États-Unis na Olga Budimbu oyo pe ba ko sunga biso makasi et tobosanité na petite sœur propre Espé Babu oyo à partir ya Canada atindela biso pena une enveloppe en or et sunga biso pe tozopesa merci à makasi pe ebele et pas ya petit frère propre Gilles Vabisambu depuis Turquie oyo atindela biso ba bus et même qui batuti na cimetière en tout cas likambo to robosa na ngote petit frère osolola ki kitoko tozali penza na esengo lelo ya ko se retrouver na sika oyo ekenda sango oyo bandeko na biso nyonso bayembaka na banzembo oyo lelo ekomi référence na kati ya ville ya Kinshasa ekomi lieu touristique oyo tobengi Kapela toye lelo na Kapela pona koyeba kokundola idéologie to idée ya bandeko oyo basalaka ngulu ya Kapela parce que ngulu ya Kapela ekenda sango ngulu ya Kapela bato ebele bamitunaka esalamaka ndenge nini ngulu ya Kapela banani basalaka ngo yango lelo bomoni na cadre ya émission na biso idéo kinoise to kiti na ba micro na ba caméra na biso na kati ya Kapela poto eba secret ngulu ya Kapela ezalaka nini tolanda na bokebi biso nyonso. Mbote ndeko na ngai mbote papa est-ce que toko koyeba kombo na yo et puis toyeba eloko nini ozosana sikoyo kombo na nga Gloire Lezela autrement dit Ebule Choko loba mwa makasi bandeko ba yo ko bien te kombo na nga Ebule Choko na Kapela nateka ngulu na mesa pichu poulet oteka ngulu na mesa ya pichu poulet alors bandeko ebele bayebaka te ngulu ya Kapela esalamaka ndenge nini secret nini ngulu ya Kapela esana ngo po mukili momba bayeba ngo toyi koyeba ngulu oyo bino bobokola ngo bino moko to ngulu oyo bayaka otekela bino to bino nde bokina somba ngo te ngulu to bokola ngo biso moko te tokenda nde osomba ngo to somba ngo na ba endroit ebani romponga ba se komaf marché matete bitabe ba fournisseur nde ba ko songo biso somba soke lekiawo mais normalement to somba na ba ndo na tangeli wana biso to somba ngo asoke leki ezo leka to teka ngulu wande to fukte somba mais to ba peso to somba ngo ba matete ba se komaf ba romponga ba marché liberté côté to somba ngulu wana parce que nazo tuno question na bongo lobiton na équipe on a préparé émission ngana yebi ke bino nde bolungwa awa boke somba ngulu mais na mona bato bayena bangulu na moto bamsu bayena na mutuka bayeba eko tekela bino donc nengo lobi ke bangulu mususu ezake bino mo bokinda ko somba ngo ezape na bato mususu bango mo bayaka baye kotekela bino ngulu siko ndeni bino boko yeba ke ngulu muto aye na ngo ezangulu a bien oui tozomona ngo misu ndozomona miso zomona ngulu yango wana so ngulu mabe to ba service ya vétérinaire to ba hygiène bakanga biso mais ngulu mo bayaka nango to ndimango ezangulu a bien bon so ngulu mabe to zote biso ngulu mabe to zote o ya mafuta to zote to ngulu ya sec boy ya sec oma sa mafuta sani nyondo biso zote kolanda tende bayaka na moto bongo wana ba fournisseur na biso to za ngulu kola bike ngulu eza bien na ke Kapela so mabe wana na wote donc bino ana Kapela ngulu o bino bosombaka au départ poto e bana mwa muke ya maele na bino eza ba ngulu ezalaka sec eza ba ngulu ezalaka na Grèce te oya Grèce ya sec
oza Grèce ya secte Ah, donc eloko liboso esengeli toyeba ke awa na kapela eza ngulu nyonso te elambamaka ezalaka pena bangulu ya qualité bangulu ezali sec ngulu ezalaka pena na mafuta ebele penza te. Alors sikoyo ndenge nini esalaka ke bino bozalaka na carence te bokokende na kote mosusu ngulu eza te mais awa so baye ngulu ezangaka te. Kapela ya site kapela ya lieu touristique mpona ngulu na Kinshasa ya kapela jamais ngulu ekozanga bandele ekozanga ngulu na biso tokozanga ngulu te tokozanga 20 table mais 15 table tokozanga ngulu te donc fo ngulu ezala po kapela ya site dans lieu moko ya touristique po bato bauta poto ba États-Unis baolela kapela donc ngulu jamais ekozanga na kapela eza wana shaba ese Thompson ekozanga. Merci beaucoup. Bon, siko pona bokoma na niveau ya musala oyo ya kolamba ngulu parce que toyebi ke kolamba eza musala mo eza facilité esenga pe mwa mayele koyeba combien de morceaux kokata koyeba quantité ya mungwa koyeba babilo ni bepisi ni okotia na kati ko pesa goût. Est-ce que boye kolaka ngo po bino boka bana mibala la majorité na mona awa boye kolaka ngo ou bien eza ndenge bokoli na bandaku bapara balakisi bino eza ndeni te ngulu vraiment tango ye écoutez de to sans tabac nde to ndolamba ntaba nde pe tolamba ka ngulu do pisa ngulu ne pisa ntaba de différence nde batema batama tungu na ntaba batama tungu na ngulu ozaka ndengwana to bige o 1 kilo fona chabo ina chabo et puis si bagisa mala kati wana ezate ozaka antikité kilelo ndeka ko bika ndekende do momba bien. Ah donc avant bokoma na expérience ya ngulu boleki na ba expérience ebele expérience ya ntaba donc pour dire que pour osa musala oyo au départ faut déjà mutu moko oyebi kolamba des fois bolamba neti pichu poulet mko mesa pichu oui pichu poulet on peut se faire parole yene mko mesa pour biso tellement pour na yi peut se faire parole mais na sepeli ku tu peux on peut si parole pas pichu poulet na monique pichu poulet alati tenue pichu poulet na yebi ke na rappela nyoso babige spécialité loboko ya ngulu et na maboko na yo lati teni par rapport bandeko mususu yo lati pena teni ya cuisinier. Est-ce que oyekola musala o ya kolamba na école na ndaku bio yekola ki pa mutu bon boulot na bandio mwa kale na pena na mwa expérience na makasi c'est quoi que bato bayebi ngai Mamour nga bayebi déjà na l'équipe nda na l'école vena ya masolo na sai na bawara ba sénégalais to l'équipe na babomba chez wana to l'équipe ba vena to ba city boyebié to l'équipe ya na l'école à makasi ba vie musu na tangi ba kombo te ba dona poulet ba bayebié donc na zone expérience ya ba vie wana ya moni pe lelo na sa pe plan na ngai à travers ba vie ba mona ba yebi ka petit wana yes côté na somotre donc il y a relobezate là bien musala foye bango so foye il faut to apprendre yo pose ou temps oye ba pe yango pambaka bo jamais mais yo ke on école te école te école ki yango pembe na ba ve na ngapa ya eloko na linga ki yango na pusa pembe na banda ki yango lokwa mwana sinda banda na moto ndo ya ki ka mwana banda ki otane to bongisa moto lobi na banina na bado bongola ntaba na longola mwa poso taona na ko pe mwa maître taona ke ne ba kota ba sénégalais wa na batinenga penda abattoir batinenga penda dite tantaba bomango siko ba comprendre penda ke oyo boulot ezali anote yo penda masolo direct mais comment to ya to moni kombo pichu poulet yo reni na nganda ya mangulu poulet mais oye obando konza pe kata bangulu esali karu wana to so wana osali ondeni bon ezaka vaka to bonda na bantaba to na ba poulet ba nini tout ça tangu vaka ngulu ye to mona ke non biso pe to kotika semate il faut to kota na kata masolo to kota yango to bimisi ba mayelo nyonso tu na ebisi wana voilà na ba kilelo nyonso tu donc o mona ba ngulu penda sauce au Belgique sauce ya ba concombre na kati ba nini ba poivron donc ya koloba kutu somo tu yo yango moni mayele nyonso tu wana nde omoni esala kapela nde omoni kapela ezali donc premier na masolo ya ngulu na mokolo ya lelo donc ngulu ekobeta malango masolo partout parce que eza nango eloko moto nyonso asengeli atya na ye mais idéologie nango
fondation ezaka awa so oye awa oyoka mena sentiment ngo. Alors olobi na biso ke obandaki liboso musala na bon marché oleki bon ba place ebele oye kokoma a leo na kapela. Est-ce que différence ezali ndenge obandaki koteka na bisika na nyonso tu na ndenge lelo ozo travailler awa na kapela? Différence ezali parce que kuna na banda osala ezali pa bato mais aso eza pa na nga moko. Donc différence ya liboso eza yango wana. Donc pa na nga moko na nga moko patron. Voilà. Donc ngande siko na côté na ba petit na ngai kubisa masolo mata. Ah donc awa siko komi patron komi maître yo moko kompe ko travailler na bato musu komba travailler na yo moko. Na ba travailler na nga me ba collègue na nga ya musala. Po nga wa je ki patron za te nga mo kutu na mibenga na sala pa pichu poulet. Mais nga mo pichu poulet. Donc ouais là bande ko na ngai amasa na ngai donc to ebani vema po ba mususu ne baza to bani na wa pe musika to bani na ba musika ba mususu to za na bango to uti na bango ati to uti na bango ba place bina o to bande ba mbulwango banini mais le to za ensemble biso nyonso. Mais ce que elo mo na remarqué tant on a commis awa na kuti ba jeune baza ebele ba jeune baza ebele pour dire que eza na bato ebele bazo travailler autour ya musala oyo. Bon, est-ce que tokolo ba ke musala oyo efutaka? Oui. Musala oyo efutaka. On ebika ka mboka na biso nde ezali mo ba boulot pende la mwa pasi. Ba ya mususu to mona ba ona ba jabo mo ba koluna ba nini te ya tika mwa boulot ana ya ka photo to bandolo ba mwa la. Donc ba ya pe ba zo se retrouver mona ba 1 DD. Do mona mwa kit complet zali ando zo mwa ba ya donc ba zo sécuriser biso donc eza na cadre ke ki cherche kaka. Na sens wana. Donc tozana bango awa. Comme appelle moi système au père au choqué aux bagaka tous en moins belette mon père côté moi créa si ma mon père na moi système les alga donc on vivre dans le système. Alors soki ndeko azolanda yo azana ndaku azana besoin aye kola kolamba ngulu, est-ce que akoyoko yaka awa ou bien yo ko kepe na ndako kuna po banda ko apprendre? Bon ya koyekola yende fois yawa ko bamaso baza belé. Attends comme exemple petit nanga o. Ah muta odi palin. Peta lulega bulo na musika na bengi e pembeni lelo nenga boy donc ya kolobea te na ko tinda yenga boy kende asali même pe fête. Alambi penda ngulu ntaba makamunyo surtout donc j'ai confiance na ebiki ya mabeza te ki bat bazala osepela. Kwaza de na formation. Nenga za. Donc bango de bazawa bazanga na ko kenene na za na komi wana na tike bonde baninga na ekaka. Moi be piste na na eka na bagsi likolo et petit bolinga et singa la longo na ke côté mususu. Voilà. Ba on peut batika. Pour mo boetanto ya ki ba bisi biso ke ono camarade mususu to ngato travailler na ba lobi ke non ba uto louer ba zwe mbangu na moto ba ke na ye ake osala ngulu ya fête moko boye do ba zwa rabino. Oui, ba zwa biso vraiment de ka lobi wana. Tozala ka solliciter et puis de tozawa. Nous avons besoin de biso à hésiter aye en tout cas service na biso to da biso pe cher donc ata mutu alobi ke azwa yo oke ulambele ngulu na fête mo na ba Congo okende partout na Congo central to kenda partout babilo wana kutu sutunga mo bango baza ba ebi donc na leki donc un mois ezebele donc fona bima ke ara contrat na wana penda donc ya kolobea te donc nengo lobi bozala pe cher te to a cher te siko ndenge mingi poto ebi ke bato bapesi bino valeur mingi eza bandeko na biso ba diaspora ba utaka libanda akoko ya avandaka na njili avandaka na kitambo asana besoin ke ya salisa mwa manifestation mo bwe na ndako epa na ye ayo senga bino service boke elambele ngulu na ndako donc c'est possible wana penda donc izano ya ko sepela to ya wana na ba outillage na biso nyonso to betelio système esilipe oza d'accord na biso relation éthique. Alors message nini européen na ba jeune o na Kisasa bazana ba idée te bazana ma quantité parce que émission na biso ezo parler sur ba idée ya ba kinois to moni ke bino bo créer musala osoto ozotala awa mesa peut-être na kapele zaki moko lelo ba mesa to éviter nombre comme combien on a évité est-ce que d'abord na avana ko mana obongo est-ce que bozana administrateur administration à biso ezali malgré tout autant faire des présidents na biso mais ce qu'il faut tout ça l'élection pour voter sous président mususu pour tout continuer na banye mais ba visi ba tenir surtout coordination na biso nyos tout ozali siko bo futa rapé mpaku par mesa par individu comment non ba biloko wana nyos surtout to sala rango
le gouvernement nabiso mais c'est le gouverneur nabiso ya Gentini Ngobila pas Gentini Ngobila bourgmestre comme vient to kadima en tout cas merci le gouvernement en tout cas pour un côté ana ebinenge mais ka côté biso to za non parce que pas na yo awa na moni ba komi kaka pichu poulet mais ba tie numéro te eza do eza message numéro te bon ba numéro na biso na fiche OK ba fiche nde to za déjà bien penda ba makamunyo surtout nde ezalaka ba coordonnées nyonso eza na ba fiche na biso be na biso guide biso nde to ça to za na ba administration na ye ba tunaye ya commune ne bayaka ba landela biso to ape na service na so vétérinaire we yaka e contrôler biso tout wana donc côté wana makambo eza bien au fongoli parenthèse mora bien ya service vétérinaire donc siko ba vétérinaire tant bayaka pa na bino musala bango ezalani bayaka ba contrôler nyama vato boma poto za na abattoir na biso ezawa avato boma do bobomaka nyama te na miso bato nyonso mwango kuna na abattoir to ba na abattoir service na biso ye etali nyama eche caché nango epesi oyo toza so bomi so osisi etoye na mesa ok bon siko bosala ndeni parce que lobi to na monaki baye na ngulu siko ngulu wana nde baye nango yo okosomba kaka mais avant bomaye omemi na abattoir bongo oui ye akoki koya uti na ngulu ye ata ye na papier na service ya vétérinaire place a uti nango mais service wa biso pe afo elandela etala papier wana so makamune so ya normal nde apesi moi droit na ye ya service ya vétérinaire après aller service ya pesi so autorisation to kotia bato to sali musana so sisi to ena ona mesa donc na koloba ke bino bosombaka ngulu te so ba contrôler ngo te ngulu so eza contrôler te e koma na mesa te donc après comme na mesa après ça venir bien contrôler na service na biso après sima oye na ona mesa donc ça peut détail o nga na yeba kité parce que nga na makanisi na nga ezaka ke mutu nyonso ko bokola ngulu ne na ndaku aye nango kaka tekeli bino mbamo boteke yango te bongo te donc ngulu so eye awa to sombi awa kutu donc eza interdit ko boma ngulu so bomi ngulu abakanga donc faut que na oka na abattoir na biso apata abattoir vétérinaire atali apes fiche na yo après sima nango osali ngulu na yo so esisi eye na mesa donc tokoloba ke soki bango babomi ngulu bango mpe bakatela bino na ndenge ya baparti bien bino bone bakokata ngo kokata nde biso moko biso tokobomaka tosisi mwa système ya abattoir na biso esili tobimi toye nango na mesa nde sikoyo toye tomosone tosali masolo na biso sikoyo parti nini ya ngulu bato basepelaka nango oyo omonake awa na kapela bato balingaka mingi eza mokila motu po biso nyonso tokola na ide ya likoso bato balingi bayebi kaka makoso eza makolo mais siko awa parti nini oyo omona pena bato bapréféré parti oyo namoni ezalaka très préféré ya makasi na baclient na biso mingi namona eza entrecôte voilà nde to bamipanzi parti ya mipanzi wana ya entrecôte wana vraiment ezalaka mpenza vraiment très recherché mapa na biso donc ewumelaka te na mesa voilà donc bato oyo bayaka na kapela na désordre lelo bozwi quand même élément nakanisi masa na ngai pichu ilwa ndenge azolanda biso na Australie ayoki déjà ke ngulu soki oye kolia ngulu na kapela tuna so eza entrecôte po soki eza entrecôte te ba ke goupe rosa un peu différent bobo mutu po toyebi ke na ntiaba bato mingi bakufela mutu bon mutu mpe tosalaka mais mingi ezalaka beaucoup plus bakomandi moko boye mwana mutu alingi kaka mutu wana tolambela ngo na ndenge ya mutu kaka donc soki mutu aza na besoin alia ngulu asalaka commande avant disons bino bolambaka te ke disons botekaka te ke si bolambi bobomi bolambi après bato baye kosomba mais bino sikoyo ezalaka ke client aye asali commande bozolamba azozela bongo te bon beaucoup plus ezala bo po moni ngulu ezwa mwa temps na moto bakliya na biso fidèle oyo toyebani na bango bazala kuna ntina koyaka te ezalaka ngir allo pichupule mwa 5 kilo mo boye wana ekoza da combien de temps opesi ye temps ayebi deya ke temps wana soki eza livraison ntango esi na baki yango na kati ya chasse market totie pipili bakirida makambo nyonso tu so shikwanga tobeti mpe na kati moto na biso ezali bru toke livre yo tolivre yo ofutaka biso mbongo na biso mwa transport na mbongo ya biloko esi tozongi soki mpe omoni mpe kende oza no mwa ntango mosusu na aéroport oza na mwa ntango moko osala makambo moko kuna okozala na besoin ya ngulu obeyelika pichu
naoya déjà mais beta de moi plan mo boto naoya mba mo pona na mukate na dami mba mo na ta na pinga pena bando sala ti okoma ko ya kamba mo ne na servi on na mesa ozano na tension ozela te mais so po ye na yo o ba ye moi sike moi nini so to sa na biso so e beli to livre pe. Bon comprendre bandeko toza na place ya ambiance bandeko basa musala bandeko musupe bazo sepelande ba moni biso ezaka ambiance makelele ko ozala tout autour de nous mais eux loko tozali ko lobela mingi awa ezali ngulu ya kapela o ekenda sango to moni bato oyo baza na base nango bato basala kango bato balamba kango bato bazo sala esengo ya kombo oyo ya ngulu ya kapela na kati ya mboka na biso Congo parmi bango lelo tozali na Pichu Poulet oyo azo apprendre biso makambo ebele autour ya musala na bango ya kolamba ngulu. Alors Pichu Poulet siko batu oyo o ba sala commande awa soka vandi na mesa azomela mwa kopo azoka musique siko po a zela ngulu obino bolamba ekomele na mesa ekozwa pepe combien de temps? Ngulu normalement penda to pesa ngo a 1 heure du temps. Parce que velo mo boye to banda ngo na to tena moto et puis to banda première épisode to la deuxième épisode et puis troisième épisode dans les années to ko servir donc to pesa ngo ka 1 heure du temps pour il faut bien la bien. Mais siko pendant que mutu azozela na 1 heure du temps wana toyebi na ba restaurant mindele ezala ke soki mutu azozela en attendant bazolambela ye quelque chose ba pesa kata ya komela ba kopesa mo eloko mwa muke bino bosala ndeni po client azala na patience akozela. Bon beaucoup plus ça est place d'ambiance hein parce na biso ba yaka minga yebi ke tam so aye na mwa mama e moko na mwa ba collègue na yo e mo pe na mwa système aniv na yo do yebi ke oza bonga ma yebi ke so na sali mwa ngulu nanga soki okozela po batu msu bazela pe ate boka bon na fandi kuna ye otikela ngo kuna ye mo yebi place ofana l'essentiel ga ngana ba ke na ke tikele kuna msu pe ko ba bona fa na sima kuna na ozela ezaka ye mwa sike o pe ofandi ko yebi ka ba espace ande za bisote. Siko ba difficulté ni bokutana na ngona musala na bino nde bosala musalo ba difficulté na biso vraiment ezaka ke l'état sunga biso bakoko sa place comme moi site moko pe boye comme référence moko de tout monde a matongi a poto to biso pe comme kapela na biso ya libela pe na l'état pe na tie pe na ba jeune ya ba ba moyen ba longo biso mo biloko ba sele biso mena na ba ndenge moko boye ba ndenge pe na ya bien moderne moko bien po gouverneur na biso apesa biso idée ka lobi faut asala kapela la bandenge moko boye mais to ozela ka ba promesse apesa biso ko aloba ki fa longola ba biloko oyo atia so ba biloko bien penza to koma penda bien de ba bongisa biso penda ba biloko nyonso to ezala normal et puis ba bandeni ba ko pesa biso ango so pe to ozwa na crédit so pe ba on fout biso ndeni e ba ka ba mais to ozela mbela na bango po balaka ki biso et puis le gouverneur biso monsieur le gouverneur vraiment beta ki c'était na situation ngo ona olobaki ya kopouye gouverneur na idée na wana asunga penda biso kapela penda eza fierté munene pona ye donc alingi kapela ko ezala kapenza donc abeta donc abundela kapela makasi ve na biso wana tala ye mo mwana kalamu donc ikoloba. Merci beaucoup. Mboka ya Angola na Luanda ya solo nazokanisa maître Isa soki okendaki Angola te est-ce que mituke ko tambola kaka na mboka ya Luanda. En tout cas, merci beaucoup. Merci na maître tailleur héritier Wata. Ndenge tobengaka yo oza ambassadeur na biso na marché ya liberté. Tokuta na bino na prochain numéro. Bye.
Bye.